Tamboko. Mouloubate! 450 tribus! Bino Mouloubate comme un esclave Nabino. Ya souka yangoyo. Boki ne onama Mouloubate nga lobiako. Basu baluba bakotisi bango na ner. Bomoni o bomoni ba obet o azo chuba nseto basu baza baluba. Safou, c'est un Congolais le Kolangana yo. Mais na kosenga na Daniel Safou, il faut être très prudent, mon frère. Soyez très prudent. Parce que conscientisation au Congo contre Bino et ils ont l'historique. Comment moutazo ko susciter alingo susciter batu na ekolo. Mon cher ami, est très dangereux. Et ils sont très dangereux munganga. Langage baluba wana boye combattant moko babengaki ekanga. Hein? Babengaki ekanga Igboloa avec Ndeko Mosusu na ngotanga pena ko moni mingi pour la sepela na yebena mingi te. Loba ekaka. Yese. Babengaki et jeune ekanga pona ko loba kino bozo supporter baluba wana. Omoni langage baluba wana. Omoni pese dimension combat to comme na ngo yangwana. Il y a opposition, la biso est un peu léger. Oui, bien sûr. Quand Bango Mokozalaki, Adolphe Mouzit, F. Bazaïba et Martin Fayoulou. Bazalaka na Jeep série à l'époque. Merci beaucoup. Donc Bango Bazalaka la maîtrise mingi lukuta na kata Jeep. Nous avons des annonces kana Bango avec Kingu Yokumwant. Nana loba yizaï lukuta. C'était Kingu. Après ma vidéo vrai mec ba non c'est kana kata. C'est de même ndenge matata mponi auto lobaki. Ba beta ki masasi et puis d'ui et quoi na kata voiture na bango. Muta beta lisa sezana. Sous ça c'est beta ki ya solo. Policier, tout le policier. C'est ma tata mponi. Oh, et ya beta lisa si mo mi beta lisa na kata jeep. Kasi po d'ui et quoi pesi ya zala kiti. OK, donc d'ui et quoi ya qu'est-ce que muto azali? Ça c'est kenda. Lisa c'est ndekenda. Siko d'ui on est quoi ya kasika yo zali. Donc le quoi deux ans quand Jeep na bango. Donc bango ba beti masasi na bango na ba lokoti lui na ba la kisi. Un vrai Colombo que je suis, on peut se faire une investigation. En tout cas, Théophile Munganga, lelo na micro na yo, libosa mokili mobimba, liboso ya bana mboka Congo, liboso ya communauté internationale, liboso ya parlement britannique, naza ko informer yo que embargo eza levé. Na lobi na yo ndeboy misala nyonso esalama awa o ebengisaki Londres ke zone rouge na ba misala wana okuta komba matoni na katite okuta pe imagine na katite bandeko otangeli ngai o bazwa ba mbano o ba mona pasi o ba souffra wana na tango to pesa ba sanction o mituko na bango entre autres ba JP Mindia to mona ki ba Sita Musampai to mona ki bango ba Kikaya bazwa ba punition. Tout le monde a sorti. Alors, ba combattant oyo ba sala ki ba misala ya makasi yo tangeni nga bandeko awa nazo ko yebisa yo ki na kati ya ba liste wana na kati ya bandeko no surtout okotika na komona matonete pour abengisa Londres zone rouge. Baby ezala ki boke bo sali action boaki 2 personnes tam so bozala ki mayenge na Igboloa boke bo sali action na butu mais lobi na tongo mona 24 personnes balati teni ba combattant Londres zone rouge ba osala émission par rapport à action bino salaki mais bazaki wanati obomona ki biso tozalaki pa wera tokendaki na epa na ye pona to sur le temps aussi c'est makambo officiellement j'ai pona lobité que bozwaki mbongo amone na ndepeska bozwaki mbongo pardon bozwaki mbongo epa wera wera pesa bino lote je crois ngam naza libosa caméra ngam tu na ko répondre makambo o etali mingi tam so personnalité nanga depuis combat banda tito komi na suka na yaki mwana mukena rina mandefu tele na boti mandefu tilelo incorrectible. Chers amis fidèles internautes, merci Koyamba biso na banda kuna bino sans autorisation le rôle kaka ndenge bu mesana ndenge to mesana biso na bino. Alors lelo to yeli susu na kati ya banda kuna bino poto beta li solo awa na kati ya Londres concernant combat en général, concernant culture congolaise,
concernant politique oyo ezoleka actuel na mboka na biso après départ ya Kanambe tomoni mwana mboka akoti yango nazali na invité na ngai oyo azali commandant Mayenge, un grand combattant na kati ya Londres awa mituna ekozala ya ngai ba question ekozala ya ye avec ye tokoyeba lelo combat après plus de 10 ans tokomi na niveau nini tokoyeba lelo pour la culture na biso congolaise. Parlons de la musique ezongi ou pas avec commandant Mayenge tokozwa ba réponse oyo to prévoya ki pona mituna na biso sans plus tarder tokotsa commandant Mayenge ayebisa biso ndenge nini makambu eza kotambola na kati ya politique à Congo. Bonjour, bonsoir commandant Mayenge. Bonjour intellectuel Théophile Munganga na pesi yono mbote pe na sepeli mingi kozali boso na yo. Merci. Na bandi na tolanda ka biso nyo surtout et puis eza sengo na ngai pona mbala ya ngai yambo kozala liboso na yo lokwa mopaya na yo pona pesa biyano na mituna oyo ekouta na ngambo na yo. Commandant Mayenge ngana yebi ke yo zali combattant bato ba olanda biso balingi pe bayeba yo zanani est-ce que ozali vraiment combattant actif na kati ya Angleterre? Matondo mingi na bandi elongi na ngai personnellement eza ya ko eza lokola na bandenge ni carte pour citoyen to eza lokola passeport mutu moko abungi nga to mutu moko abosani nga azate donc nazali vraiment combattant ya première ligne ya action ya molobeli et pe ya bwania naza yango. Ils ont l'action oyo sala personnellement so ezali privé ou bien ezali na cadre ba crime té oyo yo sala action moko concrète sur le terrain. Baction concrète oui ndenge lobi baction c'est-à-dire oboïke ndé bala na lingana na biso oboïke na français pluriel. Baction concrète oboïke est belé et alors belé. Alors surtout tout on va terme monsieur to benga ngolo kwa moko lobia atam se za ba crime atoke nangote to lobaka moko autant sur votre ba mona oui pour na to pesa mo référence ezaka na ndeko moka utaka Belgique comme on a Jean-Paul Moka ayaka osala ki réunion na ba ninga nyoso ba ndeko nyoso pe loi qui sale na ville pour ça la réunion moka monena ba combattant pour que ameka ko retirer ko récupérer situation autozaki nango je crois vidéo on était mona mokili mobimba nako baniso bavanda ki liboso na ye bazo yokaye alors nakotaki na interrompre makamwa na longole na kiti na temse na kiti to pandinyo so makambesili c'était moi l'acteur et puis ba vidéo est partie mona naka voilà ça c'est l'action moko yo batu ba toko koloba mais oyo eza na c'est eza passe pour na lobango. Commandant Mayenge lelo bref après plusieurs années à combat où en sommes-nous na combat lelo to komi wapi na combat na kati ya Angleterre, précisément à Londres, à Oueskabisotozali. Merci. En Angleterre, combat est continué. Combat mon côté est télémi, et combat mon côté est sili. Vie, la vie c'est un combat. Vie mon bezara combat. Alors, mais et l'okonini o yezi modification to et l'okonini changé. Na kene mamoko draw bit. On est toke nezunguluke. Boy. Alors, na kati ya bitumba o tozalaki nango a na Grande-Bretagne. Bisonio surtout na Grande-Bretagne bato bazanga na Grande-Bretagne ba yebi ndenge ni Grande-Bretagne ba yeko tourner alors tozalaki batu to pesaki moi ba mekomoko na o etalaki ba position moko misatu makambo misatu o ezali ko uta na mboka na biso o banda ko ya awa pourtant to bandi combat to temisina ni biloko to monike biloko fetelema ezaki nini ezaki ba pasteur bote na Congo soko za pasteur congolais vandaka na Congo te kuna ko yana noate soko za artiste chanteur, musicien, comédien, yo et salaka makamno na Congo a koyate. Soko zali politicien, sala makamno na Congo a koyate. Pour tout le monde qui ont marché et puis tout le monde qui na tête ya mboka étranger mutazala ki wana. Alors il faut étranger o ya longwa. Alors yango moni to pesa ki ba meko dans ba mbano na bato na misato. Madame Mayenge, pourquoi kaka 3 classes sociales wana otangi ba artiste, ba politicien na ba pasteur mais tandis que ndenge Kofi amesana ko loba cuisinier o ya lambela ka président Obino Bolingi en place ayaka poto réseau ezalaki nini po bo cibler kaka classe
sociale wana. Alors, merci. Pour nani batouane misato. Na kati ya miziki. Message na biso goyo kana so do temisi musique parce que peuple congolais ne sayo ka musique. Ke balinga musique. So to frapper ngo. Donc ngongo na biso yokana. Ça c'est première des choses. Na kati ya ba pasteur, na ba église nyonso, bandimi basé belé, ba croyant basé belé na kati na bango so to frapper ngo. Ngongo na biso yokana. Alors so na ba politicien, so to frapper bango. Bah changer quelque chose. Donc, il y a des gens qui sont ciblés. Beaucoup qui bêta quand tu bandit ko bêta nyo ça moko brûle en désordre non. Cuisiner zo lambanaye. Moi ça musala naye. Mais so tali politique, ils a mututé. Politique ils a ensemble le ko bato ba osala. Lo lenge ya ko kamba bato abenga ngo l'art de diriger les autres. Ba politique ils a lo lenge ya ko kamba bato. Donc, ba politicien de baza na kati kuna alors beaucoup y a des politiques ils ont continué parce que abiso zo za na ba réunion politique. Donc politique ils a qui normal. Mais mouton a exercer politique na Congo pour y avoir pour n'ani passer qu'on est venu comme marché musique même mouton o yazo beta mindule awa artiste baza ko vivre normalement mais o yazo beta musique na Congo akoko yate pourquoi parce que soka yé awa to tiki ya beti et bima comme normal et bima comme ngongo na biso yo kanate parce que bato musu bako taper na kati tant que combattant a kepe bon amoni ngo normal mais soto temisie kuna yé pa ki passe kazo yate et qui passe business dans le marché, les autres salama malamouté vraiment ti a changer la vie puis a le langage na biso quelque chose au chance. Comment sentez-toi na Grande-Bretagne à Munganga? Na Grande-Bretagne la deuxième guerre mondiale awa. Premier ministre Zaki Churchill, Winston Churchill. Yo za na Londres. Yo ka musique na ba pub. Té musique beta na pub. Ouais ba loin de Maïka. Na partir la guerre mondiale. Merci beaucoup. Au monde qui mbala moko peuple nyo surtout à bien anglais comprendre tout ça la guerre. Alors, mon lolenga ngo petit kala bango ti lelo babeta na monso musique te na kata bapab. Commandant Maenge tozolanda o zoloba mais moi je pense que ngai na place na bino soki na zalaka na bino. Ndenge bozaki embargo wana boponi ba leader d'opinion. Nga na place na bino ole bopesa bango embargo bonga bofungolela bango plutôt ba porte bopesi message na bino po eleka parce que siko message na bino eleka kité parce que bango ba leader d'opinion mais bopinir bango lelo punition wana esali nini résultat ya punition obino bopesa keza nini lelo. Merci. Na sepelika yo moko benyo punition biso tozena besoin te bango ba ya ka biso message na biso leka non biso to linga neto frapper bango ezaki ne frappe ezaki que to yé pour pesa ka biso micro to lo baga non frappe na lobi bien soka essuyer moto abeta ka mindule di ba grand producteur bazana na kata Londres nos amis Batouana, même Mbota Bonanzela, on peut s'engager parce que Azaki frappé. Mais j'ai Tozaki conscient que ils a pas si ma comme tout ça la bande de mais chose qui était pour il faut boyer au kabisopé, il faut messager les cas. Entre autres bande de code dans zone bazalaki na biso ba ninga ba oyo baza ko produire musique awa na Londres au JP Minda par exemple. Oui. JP Minda c'est un ami. Les big managers. JP Minda c'est un ami. Combien de photos le canal JP Minda na nzela? Peut ça ngambodé quelque part na mutema na ngeba ça nga passe. Mais nazana choité za musala. Donc aux équipes na vous avez très bien frappé. Alors résultat ni me mérite sur les lots. Et mon aux témoins. Tout Congolais s'il vous plaît. Congolais aza conseil kamba ya Congo vrai ou faux? Très bien. Kende na matanga nyoso to kendaka. Babita le sola Congo vrai ou faux? Vrai. Merci beaucoup. Donc to sali musale monani musale longwe et comment que moko so kena kata matanga o ka ba sola li solo ya deux grands musiciens congolais ba kaboy na orchestre na bango yango zo le kana kata na matanga. Mais les lotés, les leçons qui bazo bete là les solo ya politicien songolo, les solo ya politicien pakala, c'est-à-dire musala obiso to sala ki yangwana, résultat na biso yangwana musala koti pe musala yokani pe congolais azui conseil pas ebi eloko ni osala pe likamnya lo bapona mboka na voilà. Merci commandant Maenge, to ke nesko na côté culture na biso. Ba musicien na catégorie na nyonso lobby, ba musicien baza ba o bazala qui les plus frappés. Voilà. En tout cas, je pense que même les big managers JP Mindia, Jean-Jacques Moutouale, Tonton Promo, va contredire Ngaïté. Voilà. Lelo Sikoyo, après plusieurs années, tout le bakaka 15 ans, plus ou moins 15 ans, il y a embargo. Lelo to commis à niveau embargo comme à lever. Ezali levé oui ou non? Merci.
embargo ezali bien sûr clairement ils ont levé stili mais ça na ba catégorie ba combattant mususu o baza ko contredire enlèvement et embargo wana en tout cas Théophile Munganga lelo na micro na yo liboso mokili mobimba liboso ya bana mboka Congo liboso ya communauté internationale liboso ya parlement britannique naza ko informer yo que embargo eza levé embargo oh biso oui embargo eza levé oui embargo après 10 ans yo ye awa na plateau olobi embargo eza levé commandant Mbano Ondimao Munganga na micro na yo liboso ya mokili mobimba liboso ya communauté internationale liboso ya parlement britannique na yebisi yo ke embargo eza levé mais tomoni matone akei na ngambo kuna asale mission alobi embargo eza levé te parce que 2-3 batu moko et chose grave ameki kutu ko chosifier bino aboyi makamwana alobi ayebi makamuna bino wana te embargo eza levé te. Merci beaucoup. Na sepele otangi kombo ya otanga ino no Adjidambano. Adjidambano c'est vraiment un collègue, c'est un ami. Na ko vana mingi likolo na été. Soki a ko contredire ngai peut-être. Mais contradiction lingolo bateke likambo yo sala maté pour ba contredire yo. Non. Parce que so Adjidambano qui est mon frère, mon ami a contredire ngai à cause d'un argument solide par rapport à Ongana Koloba pourquoi long. Comment ça a été son habit que embargo est long, c'est pas que pour naza soki nani soki non. Tango to sala ki ba to banda ko punir ba politicien, ba pasteur, ba musicien, to punir ça qui bango na cause. Nazo ngona mkene historique. Tala, Jibem Pianamta premier musicien concert na a Londres na Clapham, na rond-point wana. Mutaliboso to telemela izaki Jibem Piana. Malgré betaki na ye. Ezalaki je crois muta organiser que lo connaît ezalaki soki na bosanité type moko non Justin je crois Justin et lo de comment rendre voilà mais Jibé Pena qui tina suka beta quand même concert tire à côté ba 2h 3h tozalaki on a tant to zongi to moni ke ba longi et ça il se passe to na Sonia bato ba longi au moins parce que zongi idée à frappe au moins parce que dit au moni soki bosa likambu eza lokola bosa la politique bosa la itumba moko politique dit soki armé mezate et simbate et aloka bo beta musique bosa na instrumenté bosa elokote d'où au moni makambo ya embargo to faire marier on a ba coup dans ma kofi donc tous les coups sont permis so la dit tous les coups sont permis donc toko beta na bouti toko beta na moi toko sana surtout alors tant que le connaît bandaki échanger même langage ya Londres, au cas où on sur London, zone rouge. Et qui tant que bandit, c'est que tu as option à coup. Si tu as option à coup et bandit, nous tenons surtout à se ressaisir. Il y a encore après ces actions dangereuses bandaka. Na autant d'action monsieur soit te poser somme. Ngara biso eza somme, bino boyi bien même pas. Et ça na batu musu ba tikati le lalo akosola même pas za ndako na ye. Na autant comme na kutana ki na dernièrement. Et ça lenga moi mes amis ça là. Donc action très dure et les actionnaires ba salaka ba action wana au moins ba action wana très dure pas plus de 15 Londres mobimba pas plus de 15 donc so ba bina tanga bango sikoyo na ko biso ke moni action telle na tanga le nombre ba na ba place ba kombo na bango action telle ba action grave na tanga le kombo na bango tout pena makasi siko tanga ko tanga ba kombo to na matena obimate. Là, nous avons informé. Mais Asa parmi batu oyo baboyi embargo. Bon, si ko lebino bozu décision ya kolongola embargo, est-ce que ça qui décision moko collégiale ou bien ça qui groupe na bino bo sepeli musique ezonga. Pour boyo qui quand même kolela ya diaspora que non, bo nyoko li batu bo kangi ba sentiment ya batu. Ko za mboka mibeko bo sali mibeko na bino et puis bo imposango et simbi. Te munganga. Pourquoi pas bo luka ko bima na grande porte. Munganga. Te. Tant que salaki punition, tu le que non, ce qui te cotise ma kofi, ezaki na suka, tu le ki boy. Ti moko le pouvoir à Congo ko changer. Okinde to le ki ti moko le pouvoir ya Congo ko changer, ce qui Joseph Kabila a longo na pouvoir, makambo yo esili. Au moins pourquoi to longo liango.
Ok. Donc, ndenge lobi nanga na joindre place en tout cas na sengyo merci mingi dans le cambo où tout le balanga wa. Donc fait to bima élégance c'est-à-dire na grande porte. Donc to bimi na grande porte. Personnellement ngai avec bandeko to sala bango to bimi na grande porte. Donc embargo et longwe. Si ko ndenge to sala ki embargo wana. Ndenge to ba ki soki Joseph Kabila longwe muno sokoya embargo longwe Joseph Kabila longwe nde moni mutakomi na mboka mwana mboka raison pour laquelle makambuno surtout et sili to longwe ba embargo wana to longwe makamena ko biso yo. Pourquoi n'a-t-il pas combien de comptes pour n'etinga boy na kin déjà quand au monde nga bo monde na berkane na vandi boy au monde nga na kin mikolozo ya te me ba combattant ba comment na bango okende aller retour puis mais il y a niveau qui était bango azate bien sûr mais il y a niveau nga na okende le mutoko inquiété nga peka te commandant Mayenge na yoki olobi bo sala ba action mais au boyi ba action ya muninga na yo est-ce que ba action au biso to yebe salama na mboko to yebi ke batomba JP Mindia Mercedes na ya bleu à l'époque si ta musampa batumba ML na ye batumba van na ezara na biloko kikaya ba azana ndaku na yazo travailler ndako bazo tumba ndaku na ba combattant est-ce que biloko na nyoso ba action na olingi ba galon nyoso zonge pa na yo ozala na ba collègue te po to yebi ba sala ba action ba kabangu ba mokrekese que je sali na musika ba egbalo ba nani oya awa ya iste nani matone na mususu totiki na salon kuna nani ekanga batona nyoso bozalaki groupe ba combattant comment on dit ba action nyoso ezala kaka yo non nga na revendiquer ba action te nga na revendiquer ata action moko te na lobi na yo nde boy misala nyonso esalama awa o ebengisaki Londres ke zone rouge na ba misala wana okuta komba matone na kati te okuta pe imagine na kati te bandeko otangeli ngai o bazwa ba mbano o ba mona pasi o ba souffra wana na tango to pesa ba sanction o mituko na bango entre autres ba JP Mindia to mona ki ba sita musampai to mona ki bango ba kikaya bazwa ba punition to mona nyoso tu alors ba combattant oyo basala ki ba misala ya makasi yo tangeli nga bandeko awa nazo ko yebisa yo ki na kati ya ba liste wana na kati ya bandeko no surtout okotika na komona matonete pour abengisa Londres zone rouge or ezana batu oyo basali ba misala wana ce sont des grands combattants ba bengisa Londres zone rouge ce sont des batu balobaki ke non soki Joseph Kabila longwe nyoso o ezongi na position alors nani oyo akolinga toujours ba comportement na éthique la kosala matilelo je crois à mon humble avis batu nyo surtout ba d'accord na nga pe bande ko surtout ba d'accord surtout ba combattant mon cher ami na soki angala yebi JP Mindia ngana yebi sita musampai na yebi sona yebi bien sita musampai to kangama ndako nanga JP Mindia na yebi tout ça na mona dagena mais bazaye batu muso na kutana bana nzela tambo to apesa ngate c'était grave na beto li solo moko en tout cas, s'il vous plaît, solo. Un jour, na lamuki na vani na ndaku, na utanga commande ko wana. Comme on a Fanny Bwandidi. A sambela na église Kimbangwiste. Na ki na shop na Dagenam, Fanny aya zobeta li solo. Li solo azobeta alobi Edi nazalaki quelque part na ba solo moko boye. Kombo na bino ebimaki entre yo hein. Faut faire très attention. Donc il y a quelque chose qu'ils ont préparé à ma bé. Yo, natani comme Fanny hein. Comme on a eu pesé na kacha li solo na zalaki wa. Ngabia bon hein. Na tiki. Copine na bana ko vivre à l'époque. Azalaki pire petite. Il y avait na biso mo boy Kem Kemusa. Dabi Kem Kemusa international. Natangi kombo na ye. Kem Kemusa yebisa copine na ngana lobi. Yo, il faut kabona na Joyo. Parce que Joyo, aza combattant, a très dangereux. Makambo moto yoki Joana arozala eza bien tissé ozana Joana. Sko muto basaki na réunion boko plimbi sanga na otanga komo na été mazana Kinshasa ba Kemusa na tangi komo na boko tuna Kemusa en police ya Sabino. Alors tant fandi fani atanga bete pe li solo wana et ningi sa ngamo mukenzo to ngabi wow, c'est que combien dangereux. Na lali na ndako. Na lamuki na tongo na lotambola na jeep moko ya frontière ngai à l'époque na koti na jeep na démarrer na zoya siko na shop na Forest Gate na kati ya A13 jeep yusala kuku ngabi oh tana yoki shop wana kiki
nabi oh na bima mupandi po natala munganga na bimi na Beckton sortir bato ba Beckton na bimi na sortir Beckton na koti po na parquet tant kaka na bimi munganga ka jeep bamba na mabele boum pine elongwe pine bando kima dans les villes jeep frontera tala pine munene pine bando kima na vana na kata jeep ko mbanga na ngebete na volant na vana na kata jeep boiti pine keiti na kata balabala ndenge kenda ko koya ngomoko Dieu merci mutazala ki pété na nzela voiture pété ndenge pine on kenda siko mutako bongisela ngeloko wana Japan na otanga ba kombo na botu na bato wana na bengi Japan na FC Japan tala situation na zio na jeep Japan na bengi oza place na FC place nazali Japan na ye wana tant Japan a komi FC ngabi bayenge faut ça très attention hein vous êtes très dangereux ngabi na mo loko na habiter ba longola ke ba vice nyonso ya pino na tangi kombo ya Kemusa na habiter Kemusa mtasaki on a lobi ke Kemusa alobaki ba alibisa copine na ngana za susu na yete po moi li kamoko isa mabe po nanga et puis na tangi kombo ya Fanny alibia zalaki na kati ya réunion moko boye na i danger kombo nanga zali na kati alors action esalameli nga na jeep tango esili Japan a ba longolo ba vice nyonso ngabi wow pas de problème. À l'époque, je travaillais avec Vieux Honoré Ngbanda, que son nom se repose à paix. La bengi Vieux Honoré Ngbanda. La bengi Vieux Honoré Ngbanda. Président, tali kamanga na zui na jeep obi réponse à Vieux Honoré. Vieux Honoré ebsanga lobi leki mayenge maintenant tu dois savoir niveau ni nous ali nango. Baluka mutu ya mutamukete. Voilà. Merci Toyoki historique wana nyoso. Lelo siko tozonga na réalité sur le terrain. Gouvernement, président, Mamioso na Congo échangé. Lelo to komi na président ya mwana mboka ndenge bolingaka. Embargo ndenge bochalaka bibe kona bino na départ. Embargo elongwe. Miziki ezongi. Sikoyo na ndenge ya politique ya Congo. Qu'est-ce que vous reprochez au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au hasard à pouvoir lelo? Merci beaucoup. En tout cas, question est très bien. Mais c'est comme si ma Cameroun sautait à Congo, comme on dit qu'il a encore battu Moroboy. Puis aux Congolais. Tout le Congolais, ils sont sautés à Congolais. Neni ni le quoi, biso to sali pas. N'oubliez pas que Lumumba a le lobby à venir à Congo est beau. La carte à prison. Mais ils ont zéla apport à tout Congolais pour tout le monde lengi à Congo lobby. Il faut pas que la batumoko kwa bazara na monopole ya makamunyoso. Donc dès tout ça awa l'élo politique à Congo, yo et bien des marché. Tout le monde va bien des marché. Si vous faites quelque chose, faisons ça ensemble. Pourquoi vous osez de la carte biso? Biso dans le monopole ya changer nos tout. Biso to lobaki que sauf to qui savoir na biso qui moi na mobali oyo fa longo na pouvoir. So Joseph Kabila longwe makambo yo et si yo kiti. Voilà. C'est comme muto alingo percer na politique. A percer. Muto alingo comme opérateur économique. Kende so ki yo ko leke longo ta port na yo. Salango. Cela ne veut pas dire que vie na biso mo matolobaki to kozalaka wana to bunda. Non, c'était pas ça. C'était pas ça. Le combat, ce qu'on a formé. Merci beaucoup. Quand on est à Londres, par exemple, j'ai appris beaucoup auprès de messieurs Honoré Ngbanda Nzamboko Atumba. J'ai été nommé 2 fois. Et pas Honoré Ngbanda Nzamboko Atumba. Donc on a parlé qu'on a dit au cadre. Donc, je s'est préparé déjà les locaux. Alors, les lots, si quand tu n'as pas combat combien vous venez combat lelo comme ce qu'on a niveau nini parce que embargo elongwe makamyo se sili politique na mboka et comme na bana mboka ndenge bolingaki po bolobaka ata pesa ata fourmi azala congolais de asali biso nzamba asali biso grâce tozu Félix option soto yebi moko pe ya ba combattant ni bino oyebi makambo to lobaki mais pourquoi vous ngabo contredire biso entre autres ngai musala na neza ko tuna yo ba question yo répondre ba question na yo zo ya neti ozo la biso neti bras de fer parce que bino batu bolata makambo bomonaka comme si Congo eza ya bino ba musicien baza basi na bino ba politicien basi na bino bosala non to lobaki bongo to bimisa ba victime belé na makambo effectivement to bimisa ba victime belé to sala ki parle na biso tangi ba congolais munganga to sala ki parle na biso tangi ba congolais to longoli makambo to sala ki wana mais c'est fini
Si on a vu les linges sales, c'est lave en famille, ou on a que makambo sous. Eux, les linges sales, eux, ils ont makambo, toloba qui boye, et sili, pe makambo, sili, et qui tuent. Yoro, il a un bras de fer, teke, au comme il a un bras de fer, c'est comme si, boling, au sépélité. Alors, n'enge zaboy. Ceux qui combattant, dès qu'on a dit soit combattant, oya yebi makambo, oya yebi bameko oyo, a lobby na biso, aza contre biso, toi aza contre le cam. Akobenga ngai en privé. Et ngai na ko faire raisonner, akozala mbala moko na raisonnement. Mais comment ça n'a été qu'il y a beaucoup de combattants, il y a beaucoup de bandes qu'on a vu sur la carte Moussala ou Tozalaki na bango, ata bazaki na action te, ata zaki libanda, les bandes qu'on a yé baza ba musicien. Entre autres, autant que nous comme matonné. Il y a dit que matonné ça pena grand frère il y a garçon mouka musicien fait rigola. En plus, azalaki pe na matanga, mais nazo comprendre ndenge nini ya zotele mais la musique parce que matona azalaki na matanga et puis na yebi pe na dynastie awa ndenge dynastie bimaboy. Akendaki déjà ko soigner libanga na ye. Merci beaucoup. Présence na matanga azalaki pour soigner libanga. Moi biloko yo yebi. Bien que libanga ne zanga kati. Mais au moins que biloko yo yebi. Ce que yo zo la bras de fer, au yebi penza que muto azolo baboye akendaki pe na matanga ya fer gola, c'est très bien. Matanga bout na lo belango mingi te pour normal, mais akende ko tuna libanga comme na position nini. Bon, oye bien très bien, mais les mêmes personnes. Mais azoter la musique. Merci beaucoup. Pour vous dire que non, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Ezana bato baso ko linga ko musée galerie. Mon cher ami, via Congo, ils penza ya ko kakolaté. Oye bien yo makambo yo alors mutakei na matanga to lobela te. Mais ce qui est encore dit, mutazo que nous na position les bangane. Tala. Ba même personne oyo moni lelo bazo telema entre autres na otanga pena comment matonner parce que matonner ameki ko chosifier biso lokwa tozama biloko c'est très dangereux et lokwa ne choquer nga makasi et choquer nga makasi oyebi ezalaki boke bo sali action boaki deux personnes tamso bozalaki mayenge na igboloa boke bo sali action na butu mais lobi na tongo mona 24 personnes balati teni ba combattant Londres zone rouge. Bah, ça la émission par rapport à l'action au salaki mais bazaki wanati donc gloire ya likambo bosali ils ont revenu na tous les combattants mais jaza penza surpris babiso tozi conscience rapidement to zonga makambo rapide na ba parole na biso to zonga nango rapide to sali to longoli déjà avant pour zanga moto to délai au bon moment c'est toi to nakutana na chanteur wa wenge dans les comment Werason par exemple. Pour nous tous à Kébélé, au bon moment qui sont tous à qui pas Wera tokenda qui n'a pas naïe pour notre sur le temps au Suisse Macambo officiellement. J'ai pour le lobby que besoin qui mbongo. Pour nous on ne pesca besoin qui mbongo. Pardon? Besoin qui mbongo et pas Wera. Wera pesa bino l'autre. Je crois ngam naza libosa caméra ngam tu na ko répondre Macambo o etali mingi tam so personnalité nanga. Depuis combat banda tito komi na suka na yaki mwana mukena na mandefu tele na boti mandefu tilelo incorruptible danabi banda combat banda tilelo comme na nga masele maenge incorruptible ngana tuni kaka soki na lobi incorruptible ngo ba mutu ba corrompre kate mutu ba pesa ke lote so tayi longi nango mona na grand courage munga ngoyebi nga oyebi ngai ba de Londres ba yebi ngai ba prof ba yebi ngai ba JP Minde ba yebi ngata ba site lelo ko motanga ba site ba komba JP Minde ba site am sampai na ko motanga ngo l'aise ba sampai ngo yebi ngai je suis courageux donc eza passe poto kende pa wera pour la mbongo to kendaki ko sala ngo officiellement et loko to lobaki et salami déjà. Et puis, comme ça a été en 2019, ngase na sala qui déjà émission, na bienvenue bobanza ton collègue, tout na ya gopeso émission. Que makambo c'est si là qui. To landi kaka ndenge to lobaki pe to sali yango ndenge wana. C'est-à-dire à mon humble avis to bimi élégant. Merci Kobima la grande porte. Wanande sika ba Congolais so babanda ko zelela bino. Commandant Maenge, j'espère que actualité zali ke marche ezala ki opposition ezala ki na Congo na Kinshasa. J'espère que Olanda ki yango. Otali ba commentaire ba point de vue ya batu na batu. Pona ko généraliser ngote tolo bakaka oyo ya Daniel Safou intervention na ye. Commentaire na yezani. Na lobaki no a kombe changer niveau. Et puis dans les jours qui viennent tozana ngai personnellement nakendaka nanga kisasa mais kisasa no kendeza penza ya boulot ya touroza ya boulot toza déjà ba professionnel quand même na combat
18 ans na combat et puis vous savez la stratégie pour réussir et là j'étais donc tout ça là na pourquoi na biloko vraiment combat nanga bo amona nanga na tenir yo bo moni sokoto bo moni bere na ba bimaka bo iti na kim mon cher ami Daniel Safou nazmandeli na pona Daniel Safou c'est un Congolais ko langa na yo mais na kosenga na Daniel Safou il faut aller très prudent mon frère. Soyez très prudent. Parce que conscientisation, au Congo contre Bino et ils ont l'historique. Comment nous avons suscité Alingo suscité Batouna et Kolo? Mon cher ami, est très dangereux. Ils sont très dangereux, mon gars. Ozoloba, Baluba Moko Boye, Baluba Moko. Mon cher ami, c'est très dangereux. Comment ça n'a été? Langage de Baluba Wana Boye, combattant Moko Babengaki et Kanga. Hein? Babengaki Kanga, Igboloa, avec une décomosusu, n'a pas tant à comme on est pour la séparer la militaire. Le bae kaka. Yese. Babengaki et jeune Kanga pour le bakino, bozo supporter Baluba Wana. Au monde langage à Baluba Wana. Au monde presque dimension combat au commun en alors Daniel Safou a 8 ans à la télévision. Azor Bango devant un autre Moulouba, Mike Kalambai. Comment on dit Mike Mukebai, si c'est Mukebai. Bota la body language à Mike Mukebai. Tango bazo take colonel. Bota la body language naï. Il était abattu. Il était abattu. C'est-à-dire yo moko zo pesa penza fait vert. Baké ne poignarder colonayo. C'est très dangereux. Parce que là qu'on a outé pas na yo me topé si fait vert. Si j'étais un moulouba so a rezo vrai quand sonda. Ce qu'on a expliqué yo que, na expliqué yo que yango moni biso na bi au moins dimension comment c'est commis. Tozo ya pour na biloko wana. Mon cher ami Daniel Safou, je m'appelle Marcel Mayenge, un combattant à Londres, mais bientôt na gisasa au Romo Nangai. Soki batika rayon de batika corona peut-être biso to na justice na yonan. Mais avant justice au moins la démonstration où il y a combat d'Engezalaka. Non. Nakini amamba combattre yo ki omisa la justice te. Tika bango moko kuna basa la justice na bango. Pour eux comme le règlement des comptes. Bango banan. Na Congo gouvernement en place. Ngazana. Fonctionne nous en angoua nous ça. Mais ça congolais tant que ça au tout nimso makama musique ya action. Monopole la justice c'est ça makamba l'état. Soko tuni ata lelo président de Londres. Awana restaurant de Londres Newham a koyebisa que monopole et tikala ya justice eza ya mutute ngana bité que ça justice so na ni langage ngana bi tokola ki sa yo ndenge ni to pikaki position na za professionnel na combat de na yebi ko révolutionner na yebi de basa la révolution za lo mususu ezali et loko ya sali et loko Daniel Safou sali soki nga dans la wrong tant to bana action na biso na kisasa tant to na mouvement na kisasa bako kanganga so na za wrong mais so na za wrong te na oza juste pour na oza juste mon cher ami ko kaka tangate s'il vous plaît tala nga na ngombe na muta reje kwate na ngombe awa yopo bimisi siko ekolo na yo Daniel Safou lobi baluba osiliki yo awa lobi oza ngombe kasi tika na silisa eza pe na ba téléspectateurs ba osepela te tika na silisa pourquoi na bi na za ngombe yo ko za ekolo na autre oza kongo za ekolo oui nga pe na muswahili mais alors eza lisumu ni kolo ekolo yo zali eza lisumu te mais yo tika na lobe lo ni na loba place wana nga na za ngombe mais na faire réfléchir Daniel Safou nga na ngombe soki na région Équateur au monde biso ba ngombe soki na ba Congo okuta na ekolo mabenga bango besi ngombe mais ce qu'on change quand il y a c'est l'obélobe ngombe singombe ce sont des ngombe pendant que batwa yidi loko naté soko landi ni monde entier à mettre reprise ni monde entier babenga président Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo mon neveu est-ce que vous savez pourquoi merci beaucoup donc il y a un lien de sang entre ba Congo na baluba est-ce que vous savez loko na parce que au Congo abalaka vierge mulu abalaka vierge et vous savez loko na bazana même culture batwana Daniel Safou prétend mpona ngana yidi ka mu Congo. Est-ce que c'est très dangereux. Atuna pourquoi ne moi d'entier bengaka Félix mon neveu abengaka mon neveu voza Félix abengaka son neveu pas ça muluba et alors qu'on a mutete la moko et ça qu'on a mutete la akomo fi et alors qu'on a Eugène Kanga azo finga papa wemba c'est dangereux makam Daniel Safou sali na expliquer ça très dangereux puis na ce que langage wana na et Eugène Kanga babengaka na deux combattants babine même langage ya baluba siko so biso to la kisi niveau ya intelligence à combattre et bakité
et ils sont très dangereux. Raison pour laquelle ils sont monés presque comme si quoi. Alors, si on a un makamba pasteur, makamba politicien, musique, distraction. Ce qu'on nous a de distraire. Merci, commandant Maenge. Moi, question à curiosité. Oui. Réaction de Zanini par rapport à la violence Oyo, la police et Zala qui n'ont contre les manifestants, il y a marche en plus, même dans les mineurs. Maintenant, ça a déploré ceux qui incident salami. Ils ont incident, bah déploré. Mais il y a une force de l'ordre, il y a une force de l'ordre. Combo nango, faut que ba combo na force de l'ordre. De makasi ya mubeko. Comprendre, so comme bunga ye akola ça comme makasi na ye. Alors tant yo la ça makasi na ye et déborder ba benga ngo débordement, alors ba moi ba incident ne osalamaka. Mais la ba mineur te quand même. Si on a te incident, ba benga ngo incident. Ba ke ko landa mineur mo ka te ba sale kama be incident. Tout solo là. Mais pas professionnel. Professionnalisme na bango. Il y a un colonel, policier, mon colonel que j'ai salé. Mon frère, merci beaucoup. Je crois vous êtes congolais, vous êtes vraiment professionnel. Colonel, on a eu comme on a été, mais bah écoutez le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais ils ont internet partout. Le président Félix a dit ah colonel, oyebi susu. Tant que ça la marche, au peki sakabiso, au peki sakabiso direction obima, connaît la kaou qui a kati sali le bossa mon konzambo kapé lobby na lobby. Oui, na zoeba na itsa abino kutubo kende boy. Imaginez ça la rage d'internet sur mon habitude au bon. Abi teng na itsa abino kutubo kende boy bona boy. Président Félix a tourné yebisi ba paine sur abi moni vrai policier. Abi félicitations. C'est-à-dire ni abi président monsieur abi il y a pas de mort. Ça vraiment c'est du professionnalisme. Ce que je dis, après président, le moins on a autant à un hôpital. On a qui un incident, à quel moment on a bien pour nous réconforter. Ce que tu passes à rendre. Ce n'est pas du popularisme. Popularisme, c'est-à-dire comme il dit ça, devant le peuple, qu'on a la compassion, moro boye, oui, aïtam sous ces anneaux, au fond, personne comme un terrain, oyoté, le quoi n'a pas l'obélé là. Pouvoir en place mon konzambo pays ya Congo non ngala zo peso timba be fait par rapport ya ona yebi nenge ona koko sala analyse personnelle soki likambo esalami ezakabo ngana kodo ngana civilité nganga na yebi ke so na kei tala mbila soka kei nazo kende awa ba pesi biso miso to koma awa yeba ke e pa to kolongwa tito koma awa makambo no to sala nzela oyo kebe contacter ça c'est ba minde comme ya ba soda o ba to ba raté. Voilà un peu. Donc, nous avons pensé à la on a été, mais dans le bino, il y a des incidents. Ce qu'on s'est salami, voilà. Je crois que par rapport à la marche, par rapport à ma caméra, le bibison, son moniango, n'est pas bien, et que ça, débordement, mais côté opposition, il y a eu trop de mensonges. Et puis, basant un peu professionnel, na comme maquiller ma caméra, mais le côté, il y a opposition, la biso, ils ont un peu léger. Vous voyez, bien, sous. Quand Bango Mokozalaki, Adolphe Mouzit, F. Bazaïba et Martin Fayoulou. Bazalaka na Jeep série à l'époque. Merci beaucoup. Donc Bango Bazalaka la maîtrise mingi lukuta na kata Jeep. Nous avons des seka na Bango avec Kingu Yokumwant. Nana loba yizaï lukuta. C'était Kingu. Après ma vidéo vrai mec ba seka na kata. C'est de même ndenge matata mponi auto lobaki. Ba beta ki masasi et puis dui et quoi na kata voiture na Bango. Donc oui, vous avez dit ça, c'est un an. Sous ça, c'est bêta solo. Policier, tout le monde. Policier, c'est ma tête tamponi. Oh, et il y a bêta ça, c'est moi qui bêta ça, c'est dans le jeep. Car c'est pas d'où est quoi il à la quête. Ok, donc lui est quoi qu'est-ce qu'on doit aller? Ça, c'est des kinda. Ça, c'est des kinda. C'est quoi lui, on est quoi à Sika Yozali. Donc le quoi, deux ans, dans le jeep na bango. Donc bango va bêti ma ça, c'est na bango, na le côté lui, na bango, la qui un vrai Colombo que je suis, on peut se faire une investigation. Un vrai Colombo que je suis, on peut se faire une investigation. Car on est là qu'on a eu mon lobby. Donc on bête qui massasi. Donc on est là qui bon masqué, on go pas kolango na pouvoir après. Mon cher ami, tous là, tala Congo les gens Congo lobité. Tu apprendre mingi, tu ébi trop. Donc voilà un peu là on a roloba. En tout cas, merci beaucoup. Émission Oezalaki pour na kose pelisa Pascal Chioka na Katia Rond-Point Clapton chez Chioka Shop Fils Boss Lady. Sans oublier
na réalisation tozali na tonton promo émission oyo j'espère que vous sepeli na yango bozui ba information oyo nyoso bozalaki nango besoin na tina ya combat na tina ya embargo na ndenge politique etambola na mboka. Alors comme à la coutumier na okina si ces émission te ndenge pa na biso ba congolais alaka libanga na nga ya liboso ezokende na président de la République Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo na mama Denise Nyakeru. En tout cas, merci beaucoup na musala bosala pona mboka na bosanité Pascal Chioka chez Chioka Shop na bosani lisusu te Bele Gauthier Bele le roi d'Angleterre, il était proclamé roi avant que le roi Charles III. Merci na maman Mapasa motema ya tonton promo, sans oublier JP Mindia le big manager. Alors ba salutation na ngape ekokende na ba musicien nyonso na ba mécène nyonso ya musique lokola ba Jean-Jacques Moutouale, mais c'est l'honorable mon ami personnel, celle qui me reste na pesi mbote na Werason le roi de la forêt tous en zélo awa na mois de août na pesi mbote na Mopao ba producteur déjà ba fungoli nzela na ba combattant boya ebele. Merci na Justin, merci na maramnyoso ndenge zoleka na katia combat na sengi pe merci na commandant Maenge ceux qui ozali na peut-être dernier message na cadre émission oyo o s'adresser na batu ba Olanda biso. Merci beaucoup. Dernier message ko zanga te mais message na ngeza toujours na bandeko bayebi o tozana tactique o toyebi ndenge to bandaka loko na zéro pe to tombola ngo mingi eza to bengaka combat lelo tozana bitumba na sens mususu. Alors, il faut être très prudent. Na appel oyo Daniel Safa Salingai na Olobama Kamsusuté. Parce que c'est très dangereux. Tout combattant, mon niveau combat la sous-peste communango. Alors, il faut tout ça là quelque chose rapidement. Comment tu crois ça là, action tu crois ça là pour na kopesa moi muke réaction na biso na o Italie makambu Daniel Safa Lobaki. Yami balé. Na oza kopesa sous message na tout combattant. Oya mokili mobimba. Au Bazana Congo, au Bazana Libanda, partout, les vrais combattants qui tozali, boye ba ke die donné Kabengele, azalaki awa die donné Kabengele, asali appel, azo benga batu ba ke no ko joindre bango na M23. Nazolo bango live. Die donné Kabengele, tozalaki no ana Londres, to si to kutano deux fois. Na yebisa o na yebisa yo, o yebi nganga pe na yebio. Mais okoki ko benga batu ba ke no kota contre Congo te. Nazo senga ba combattant nyoso. Voilà notre combat, notre level, niveau combat to kominango ko répondre l'appel ya die donné Kabengele te. Mutu a répondre te parce que ce qu'on répondre l'appel ya die donné Kabengele aux athlètes to yemi to aussi là na kan ndenge zalaka po te be misala wana. On a ko ba yasuka yangwana na pesi merci mingi na munganga intellectuel parce que ko solana yo boye na santa ki loko bana ko takenga quelque part na mona mo mke bien te yango mona ki mona koma iloko na monter so na monter qui en tout cas na présenter des skills en tout cas merci la sagesse na yo na comprendre que derrière yo il y a une grande dame Flora Mayenge. Merci encadré papa bien na ba conseil pour bokende musika na bo sanité mutuna mutazalaka na oya ya Laura Sokoko oya ngaya Laura Sokoko apo mayala balobi l'homme de Louis Vuitton. Même dans l'émission ya mboka mabanga est autorisé, ça fait partie de la culture nabiso. Ferdinand pour tous les sapeurs silencieux, Rigoman sur les rois de Bateke, Eugène Mboa qui n'a qu'à Bella. En tout cas, ma salutation Nabino Yangwana. Merci na réalisation tout ça qui na tonton promo oyo ya maman mapasa balu baba bengi chamboui. Merci. Merci encore une fois de plus tout ce qui wana. Commandant Salabé ça mabanga te. Commandant akobwaka kaka akobwaka mokrekese akobwaka mbano akobwaka serpent akobwaka yese akobwaka matone kotangisa ba komba batute na kochanga na munoko te makambo na zana posa koloba ngote yo kochanga maloba na munoko te bolimbisi na kopesa merci mingi na na kopesa merci mingi na bandeko banso oyo tosaki na bango musala pe tosaka na bango musala entre autres bandeko lokola ba mokrekese jeune kanga lieutenant colonel Kamanjango Kabosoka na kopesa mbote pe merci mingi na Alidor Mutoba na kopesa mbote mingi na Ans pe na kopesa
nakopesa merci ya mingi na ndeko na ngai Action Fumandungunu pe na bandeko banso oyo bazali na biso na combat oyo na level to na niveau to kominango. Merci beaucoup. Sans oublier pour te clôturer libanga ya Souka le super mec Gauthier Mascotte, l'homme du moment, Jeep na Paris, Jeep na Londres, il n'y a pas de merci. À comprendre que derrière yo il y a une grande dame Flora Mayenge, merci encadré papa bien à bas conseil pour Bokene Musika. Nabo sanité mutuna mutazalaka na oya ya Laura Sokoko, oya ngaya Laura Sokoko, Apo Mayala balobi l'homme de Louis Vuitton, même na émission ya Mboka mabanga eza autorisé, ça fait partie ya culture na biso. Ferdinand pour tous les sapeurs silencieux, Rigoma sur les rois de Bateke, Eugène Mboa qui na katia bela. En tout cas, ma salutation na bino yangwana. Merci na réalisation tozala ki na tonton promo oyo ya mama mapasa baluba babengi Chamboui. Merci. Merci encore une fois de plus Tosuki wana. Commandant Salabé ça mabanga te. Commandant akobwaka kaka akobwaka mokrekese akobwaka mbano akobwaka serpent akobwaka yese akobwaka matone kotangisanga bakomba batute na kochanga na munoko te makambo naza na posa koloba ngote yo kochanga maloba na munoko te bolimbisi nakopesa merci mingi na nakopesa merci mingi na bandeko banso oyo tosaki na bango musala pe tosaka na bango musala entre autres bandeko lokola bamokrekese Jeune Kanga lieutenant colonel Kamanjango Kabosoka nakopesa mbote pe merci mingi na Alidor Mutoba nakopesa mbote mingi na Ans pe nakopesa merci ya mingi na ndeko na ngai Action Fumandungunu pe na bandeko banso oyo bazali na biso na combat oyo na level to na niveau to kominango. Merci beaucoup. Sans oublier pour te clôturer libanga ya Souka le super mec Gauthier Mascotte, l'homme du moment, Jeep na Paris, Jeep na Londres. Il n'y a pas de. Tangi, c'est le super mec Gauthier Mascotte. Tu as dit super mec Gauthier Mascotte. Moutoua bimisara cash. Et puis, biso ba journaliste. Tolia ka monga Gauthier Mascotte. Mais yo na mono sali moi face. Na sali face, na sali face. Na ebika ndeko moko ya Congolais. Tamona azala mutuka mongo na Londres wa. Mutuka msu na Paris. Mutuka wana na Paris. Namona kaye puis ka ndenge lobi boso bokutani na cash okolia ne pas nga makamba cash corruption te na lobi nobaki no ne bandeli naza incorrectible papa ça nga le côté mais on nga na mona ka epa ya Gauthier Mascotte na yebi c'est un Congolais na mona na référence mingi naza nango na mona ki na mutuka moko le même mutuka na mona ki nango awa na mona ki on peut na Paris na landa ki on ka na plaque voilà. En tout cas, merci. Na ba couper na ba nini boyal nga ki tenez à la mobimba. Merci na beau cadre oyo ba pesi biso ya PDG de Londres restaurant New Am restaurant na kati ya Londres azali na shop de London shop azali pe na restaurant awa kolia komela à bon prix. Salara lokola JP Mindia moi week-end moko boye ozui mama abupia na cadre kaka ya love boye bofandi po damage à parler chaque jour et salara moi genre bon un exemple ya JP Mindia le big manager merci na fait rigola sans oublier les 24